musala kitoko ne équipe rédactionnelle ya magazine King Mago bisika bozali balandi ya Congo Kinshasa Congo Brazzaville pe kuna na Europe mbote na bino kaka ndenge boyebi que chaque dimanche to sala kabino journal na format rétrospectif yango wananga Karmita Fatouma nazana sengo makasi ya ko présenter yango pona bino esengeli boyeba que était école Ngwizani na quartier Lubudi na commune Ngaliema ezaki mabepe na 6 arbitres africains bazaki reteni pona mondial reçu 2018 yango ezaki bilemo to sala kabino mokolo na lundi. Ngwizani oyo ezali seule école ya munene pe conventionné na quartier Lubudi a na commune ya Ngaliema banda bane ebele. École oyo ebimisa ba autorité ebele o bazali pe kokumbe la République démocratique du Congo lelo. Mais botu nanga nini? Eta école Ngwizani oyo ezali mabe. Bokondima te que ezali école ya l'État. Salité epai. Construction kutu binomoko botala clôture bukana nabasal pavement zimwaka baba misusu beba bureau kutu ya école oyo sala batu ya minene ya ndenge na ndenge binomoko botala neti kaka ndaku ya nganga bakiti ya mabaya mesa ya mabaya installation hygiénique ya école mabe coup direct salité ya lisekite ndenge tozotanga sabana dans un enseignant qualifié. Mais les conditions de dans awa sont favorables. Yo moko mon école ndenge zali. Au moins d'abord bureau, nous devons travailler. Vraiment à table bureau et mbuka et d'araboité. Nous devons travailler mes conditions mo bien té. To senga de façon que ba ya vulnérabilité école yo. Ba kunvazo dans des biso, le club bazo dans des biso té. Oyo ezali soni pour l'État congolais que na kati ya capitale ya République démocratique du Congo boye école ya l'État ezali abandonné yango to sengi na ministre ya EPSP monsieur Gaston Musemena boluka projet moko ya bien pour bo réhabiliter ba école ya boye pour ça la bien pour boye kaka bosi sango. Fédération internationale de football association FIFA a publié une liste de 36 arbitres retenus pour la Coupe du Monde Russie 2018 avec impact na idéologie. Oyo esengeli basa la stage de préparation du 25 au 29 novembre 2017 na Abu Dhabi na ba Émirats Arabes. Na liste oyo esengeli koyeba ke 6 arbitres africains nde bazali retenus ba kombo na bango pe bamboka na bango yangoyu. Mehdi Abid Sharef Algérie, Malang Diedou Sénégal, Bakari Gassama Gambie, Ked Grisha Égypte, Janis Sikazwe Zambie, Pe Bamlak Tesana ya mboka Éthiopie. Kasi sengeli koyeba ke ata arbitre mokote ya République démocratique du Congo mboka na biso azali reteni na si arbitre oyo bakokende kosala stage na mboka Abu Dhabi po na Coupe du Monde Russie 2018 toyebi te. Niveau ezali très bas to niveau ya corruption ezali makasi na arbitrage na biso. Topenini tozali koyeba te fédération congolaise koto ya arbitre soki sérieux ezali te pour chaque année ba retenaka ba africain mais ata arbitre congolais moko asalaka te. Kasi liste yango pe répartition yango mondial ezali boyi 10 arbitres européens, 6 arbitres Amérique du Sud, 6 arbitres Amérique du Nord, 2 ya Océanie, 6 ya Asie, pe 6 africains. Oyo augmentation esalemi pona 2014 na mboka Brésil. Tozalaki na 5 représentations, kasi cette fois-ci, et Matimo Moko. Donc, football africain pe arbitrage nango, ezali komata na pays mususu kasi na mboka na biso. Ezana no mobulu. Mardi, tolakisa bino présentation ya bakulu na kuna na siete ya makala ngunza appel lisusu na ba spectacle ya maître Franck Eratakate olambaki fufu na maya malili tolanda. Une semaine yango déjà depuis ba civique misato yo ba kotelaka mama oyo nandaku na ye na butu ba yiba ye mbongo ba yiba ye écran radio na biloko misusu ebele ya ndaku alors que bazalaka quartier moko pe muto yo ba yibaki azali sœur na bango ya quartier mais après événement wana ba kima bakanisi ke bakoma na lola
lokola la police ya commissariat ya Makala Ngunza musala kitoko bazalaki kolukisa bango malembe mokolo ya lobi dimanche nde batiaki bango maboko na ba machete bango moko ben civique ngo bilonge mesana na prison ba tatouage ba cicatrice. Mais boluka muto yo bakotelaki ndenge a expliquer ndenge zalaka na za problème na bango to sola kitoko ba ye kutu na pe bango fufu na nga pele kolola katikati na sana biloko na moi ba ye bazui fufu bazui sana biloko na pesi bango ya madesu na butu ba ye kokotela na pesa bango makasi yo yi banga moko bakotela ser na wana butu ba yi ba ser na wana biloko na tongo na ngona kutana miyibi oyo laksa oyo alasanga lichette na CTRJ na libulu na oya bara misatu ye misela lichette na kima na tiki ayiba biloko senga na yeyo kokamwa yango tozali kobelela na population mabe bamesanaka na yango te na bakartier na bino bovandi esengeli bodenosaka bakuluna miyibi civique nyonso o banyokolaka population bodenosaka bango na la police pour la police asukisa bango pe justice etinda bango bisika bikauka wana nde ekosala bien. babengaka ye maître Franck Kisekia erataka te po nyonso asalaka esimbaka kaka sima ya kobimisa mbongo mikolo eleki na nzoto ebembe oyo ekamwisaki population ebele. Maître Franck Kisekia erataka te asepelaki lisusu kosala spectacle mosusu mpo na kondimisa bato baboyaki kondima ke mbongo wana ezalaki penza ya solo. Kasi mbala oyo tozalaki awa na Kanluka na commune ya Ngaliema botala ndenge nini population ya kwango bayaki ebele. Turo oyo Maître Franck Kisekia azalaki ye moko te, azalaki accompagné na baninga na ye moko parmi bango Maître Bic Rouge oyo pa yeba na kala baye bazwi esika ya kofanda silence mutu azobouge te mutu azolobeloko te moko na bango abandi komi kata kaka ndenge boza komona bato bazoganga. Après Maître Franck Kisekia moto na kimia abendi mbabola botala eza na makala te na moto pe te azwi nzungu atie likolo azwi eau pure mais ya malili atie na nzungu. Maître Franck abimisa chasse ya fufu apandi yango atie na kati ya nzungu abandi ko balola moto ezate mai ya malili mais bino moko botala ndenge ni fufu eza ko kangama na nzungu. Jeune fille okutu azopota na pona ko balola fufu oyo ekamwisi population pembeni awa soki otelemi moto ezali kobima kaka bato baza sur place nde bayebi mais population na ye moko Maître Franck balobaki boye te pona mwana oyo Kisekia aza grand prêtre oyo toloba ya solo asungi bato ebele me mokili kaka tembe soki na tembe oyo omoniti bapesa biso confiance babanga biso te toza bato lokola bango tokosunga bango na maladi baza na yango ebele mpe totretaka bamaladi ebele bapese bamaladi ebele na kotanga te tosala publicité te me tosala bamaladi ebele totretaka bapromotion makambo tu tosalaka Kongola muta tembe première fois mbongo ebimi bamoni so faut démontrer bango sous loko mususu ba comprendre que makambo minene eza na kati ya soki boye deuxième tour bomona sous numéro mususu o ya ko prouver congolais pour o convaincre ebele baleka na écran ba na niveau na bisoté mais lelo biso moto che mutu na makambo ngo balanda biso o bakozela na ngezaka ke mutu azana ba problème abenganga na numéro wana nde akozwa solution pone to abo mutu nyonso akana ba problème mais azwaka tante akokutana msuna mutu wa koki komema ye na direction ba numéro ya wana besoin nga contacter nga ou a contacter bino botuti sie na ngai pona bino bato oyo babandaki koboya pe kondima te oyo ezali ko servir bino exemple ke Maître Franck Kisekia azana banguya na ye donc soki olingi kokuta na ye kaka ndenga lobi obenge na numéro tope ozana ba problème oyo ezanga solution yo contacter kaka Maître Franck Kisekia mbala moko solution na yo mobimba esali bien. Présentation et ba criminel lokuna na makala peli susu na tracasserie et ba policier et pas motocycliste yango zaki bele moto sala ki bele mokolo ya mercredi.
Et ça les 5 jours déjà. Depuis groupe, il y a un civique misato bomoni. Ba kote la ka mama oyo nanda kuna ye na butu. Ba iba biloko nyonso. Ba kiti. Bilamba. Ba TV na biloko misusu ya ndaku. Donc, nyonso batika ata eloko moko te. Kasi na tongo. Tangu mera lamuka. Akenda inde kotika plainte na siat ya makala ngunza. Kasi botu nanga nini? Lobby mardi ne capitaine Godzilla na ba policier ya siat ya makala ngunza bakangaki ba civique oyo yango ba présenter bango na presse. Papa bami ba oyi banga partir ba 3h55. Ba ye ba koti ba fongoli crochet na libende. Ba koti ba yibi TV ba yibi nga bilamba nyonso moninga poso oyo yango batikeli ngai ezali boye ba parents na bango ba futanga biloko nanga po jamais nga na koza na potion oyo ba parents na bango ba futanga biloko nanga reste l'état a en charge na bango singna bakonzi bosa musana bino normal pardon biso toza ba famille ba enquêter na bino ba bunda kuna te na ndi ba simba machette te naza moto naza artiste comédien les artistes musiciens natambola kapo na fandi kwa makala na yebi kelino bazo tala nga pe ba omuna nga Mosala kitoko ya la police epesaka population esengo pe confiance envers la police. Lokola ba civique oyo bakangami boy. En tout cas basi sango. Justice sala musala na yo po esala bien. Bamota tobengaka mingi bawewa bakoma kolela mingi likolo ya tracasserie oyo babiro de na bapolisier basalaka bango. Kasi mokolo ya samedi na poko wana komi na Kalamu na croisement ya Kapela Kimwenza, président national ya bamota ye moko avivaki événement à live. Bamota na bapolisier babandaki kopotana pona oyo etali air selon ndenge bakatela bango ke basukisaka na 20h. Pona ba moteur balobi ke ba policier na ba bureau de bakoma ko régler ba montre na bango po atakutu wane comité bakangaka bango pe baliaka bango mbongo. Tangu bazali ko discuter Monsieur Ziko azali président national ya ba moteur akoma kiwana tangu kaka zoluka ba explication moko ya ba policier asilika bimisa mbeli na etango alingi ko bareboe botandeni ne kataki président Ziko na liboko epesaki pasi makasi ti lelo kutu dossier oyo ezali na susiate ya pembeni bakomi kolandela po boye ezali normal te. Nga naza civil nakoki koatake la police te, c'est pourquoi nazali kosalela ba autorité mpona bazwa décision ezali awa tracasserie oyo ekomi awa ekomi na ndenge moko ya mabe na moi bazali kokanga na butu bazali kokanga epesi nga pasi nde nasengi nazokende mpe kokutana na général na bango mais ezopesa pasi. Tangu nyonso tolobaka kyo esengeli suivi na mibeko ba policier na mibeko oyo bakonzi ya la police batiaka esengeli esalemaka kasi oyo ekomi kosalema epai ba bureau de na la police ezali mabe makasi po tangu autorité morale ya bato akomi esengeli koyokana koexplike makambo na ndenge malamu pour que epa conscientiser bato na ye mais kozokisa boye esali kitoko te bakonzi esengeli bolandela makambo oyo po ya boye ezosala kitoko te mabe. To continuer retro na biso na mokolo na jeudi esengeli boye que marche opposition et bongo na ki ville morte wana Kinshasa pe lisusu na ndenge ba école mingi esalaki te tolanda. Boyebi que André Kimbuta, le gouverneur ya province à Kinshasa, azwaki mokano mikoleleki que ata marche pacifique mon côté ezali permis na territoire mobimba ya province ya Kinshasa ezala ya majorité présidentielle o ezalaki pona le 28 novembre ezala pe ya opposition ezala pe ya rassemblement o ezalaki prévu pona jeudi le 30 novembre 2017 oyo mokola le 28 journée ezalaka nango kitoko batu babimaka basalaka misala na bango majorité et respectaki décision ya André Kimbuta patron ya province. Kasi lokola rassemblement ezalaki ko juré kaka na marche na bango ya le 30 oyo botala bino moko ndenge le 30 novembre ndenge journée ezalaki. Na place ya marche pacifique o ezalaki promis
totala boye marche pacifique ebongo na nango ville morte na nzela na ba boulevard mituka ezalaki ya kotanga population babimaki penza mingi te comme d'habitude journée ya jeudi oyo ezalaki penza normal te talaka ke ezalaki ata ozali na rendez-vous na aéroport na 12h30 mais olongwe na UPN na 12h20 okokoma na yo avant pe osali musala na yo kitoko po embouteillage sango ya matoi o otelemi na gare centrale mutu aza na Sosimat musika okomona ye kitoko po na nzela loyenge ezalaki te ebongo na kati ya ville bino moko botala kimia ya kosakana te ba maison ba magasin ba boutique nyonso ezalaki ya kokanga botala neti maison oyo depuis bakangaki yango chaîne na cadena lobby ata mutu moko te ameki ata kosimba yango po asala je ya kofungola. En tout cas esengeli na population bolongola kobanga bobangaka pamba te atako bomonaki ba policier ebele na babalabala na ba mituka ya maya moto na bango mais ezalaki nango kaka pona ko faire appliquer mobeko ya le gouverneur Kimbuta ya koboya ba marche pacifique et salima. Donc population bozalaki ne loko kobanga te il fallait kaka bobima po journée le 30 novembre etikala kozala déclarer ville morte te etikala pe kozala férié te mais o esalemi lelo en tout cas bossi sango. Jeudi 30 novembre ya lelo climat ezalaki ndenge ezalaka te kaka ndenge boyebi yango wana ba reporter na biso bakitaki na quelques écoles ya ville province ya Kinshasa lokola na commune ya Selembao na Bumbu pe na ba commune mususu kotala soki bana bakendaki classe topete mais constat ezali ya pasi makasi pona mingi ya ba école ba bureau ba salle de classe ezalaki vide mususu pe ya kokanga bana oyo bapusanaki mwandamu na baekole bazalaki kaka swat mibale me moyen ya kotangisa ezalaki te po bamesie mususu pe bayaki na bango te yango tomituni nini nde esali ke bana mokona lelo batanga te po gouverneur de la ville déjà boyaki makambo ba marche journée ezalaki normal lokola ba journée nyonso esengelaki ba activité salama me nini nde esali boye est-ce que ezali ba parents nde baboyi kotinda bana bango na baekole ou bien baekole nde boyaki ebisaki bana bafanda mokolo lelo bakende classe te boye ezali mabe makasi po ezali déjà ko-occasionner ba crise mususu na kote etali enseignement awa encadrement ya baélève nde ezali sikoyo enjeu bakonti ya EPSP esengeli na bino boveye makasi mpo na batrouble ya boye calendrier scolaire nde ezali perturbé ba parents na baekole bozala ba responsable po bana oyo baza venir à lobby esengeli na bango bazwa ba cours na bango normal po lobby babima batu boye kitoko te. Bon, normalement tout le monde tozala na ba activité comme il faut mais subitement tout le monde bana baete ou non marche ezali au juste toujours comprendre marche yango se dit à quoi et c'est bino pe na presse boyebi organisation ya marche yango to ndenge nini. Bon en tout cas le long de tout le monde pensa que journée makamuna bango to sami po ya lobby to salaki bana pe bayaki ba classe makambo elaki nango normal mais le long de pensa to zomona me mituka me bande ko mususu biso to bimaka me to bimite biso so vandi donc to mboka pendeza pio donc to vandi c'est que mot d'ordre wana ya ba marche wana za respecter ko to vandi na biso ngai na ye en tant que ndé to zanda ba interro général yango to ye mais bana ba yeti donc to comprendre te phénomène yango pourquoi oyo ekangi ke bana ba ya buti to tipe bana école te parce que to bangaki mais to monelo au moins ça nango ti ba enseignant bazalaki akutu ba signer juste présente ba kena bango jusque là toujours comprendre tes anini eza mama o décourager mboka fallait bana batant pour l'avenir abiso ba parents za bana na biso ni bazotanga ne bana batangi tem tout to sécurité sengane na gouvernement basala en sorte que ba makambo boyeza la te poeza perte pour na biso ba parents na bana na biso ko journal le chômé bana bazui ba matière te to récupérer ndenge nini
donc eza malamu mingi te basini oyo ezomonisaka mboka ezokende bien te. Mais tomoni mboka eza na kimia marche eza te mituka ezotambola bato bana wenzi bazoteka. Sunga biso parce que calendrier scolaire eza toujours en cours. Tant que bana bazo ko vanda boye eza manque à gagner bana biso enseignant et manque à gagner l'encadrement bana parce que bana auto sont encadré bangonde baza futur ya venir na biso na formation auto toujours bango maintenant ba so ba absence boye eza lokola toujours ko former ba kuluna bato moya mabe oyo kati na mitu ya bana biso. Avenue Bongolo ekufa mituka elekaka lisusu te ezali elema oyo tosalaki bilo mokolo na vendredi. Avenue Bongolo Oyo, bakondi ya République démocratique du Congo, surtout bino bakondi ya province ya Kinshasa. Et ça li plus de 5 ans yango yo, population balela meti lelo, bozali ko kipete to ebite. Bozo kanisa nini yango pona nzela oyo. Dele nano kokite o mbongo kaka nde ezali kozanga. Bino moko boyebi ke ezali moko ya ba grandes artères ya République démocratique du Congo surtout ya Kinshasa. Mais bozali ko bouger te banda ebeba lelo botala ndenge komi. Mabulu ya minene soki mbule beti awa maye tonda kanete bali. E bongola po bongola ngo lokola pe ezalaka na se makasi et surtout que etonda fulu na kati soki mbule beti débordement o esale makawa tsunami kutu bien. Nzoka nde mikoleleki tomonaka OVD koya awa kobanda misala la baka niveau on dirait que bazalaki déjà kobanda misala mais fenta manvuba. Sikoyo mituka elekaka lisusu te awa situation ekomi plus critique na ndenga kosakana te. Soki mituka ye ekoma kosuka kaka na kwa kimwenza batu bakiti babeti lisusu ligne 11 te na station Bongolo eloko ezali normal ata mukiete. Sonia awa na Bongolo to vivre bien te. To komi ba maladie c'est que botala binomo kopon bolo bela bakonzi ba kotala biso pe likamboyi po awa bana bazoko fwa na mai biloko ebele biloko batu bandako batu kodinda bandako eso dinda mais lokola neti tozana capitalité mais nzoko tozana capitale tozana ba ministre ebele awo botala pe nzela o Bongolo za route principale yebani Kinshasa mobimba pesa kana transport neti ka Victoire ne bato benga ka Victoire wana mais Bongolo pe bemaka bato ebele ya kana bango maintenant ka prespe ekufi tozolo baba konzi ba kotela biso likambo pe baki pe kaka ville te ono tozaka ville nazana kanda mboka papa tala tayo moko mboka bo epenza tokoleka nde to uti kingasani oleto leka ti gambela to sukeli kuna nde sika nzele suki sikwa tayo moko bo epenza boye boye bazomona biso te koto nasengi na gouvernement bongisela biso mboko tala nzela ndenge komi babongisela biso nzela babongisela biso nzela. Gouverneur André Kimbuta, yonde le numéro 1 ya gouvernement provincial ya Kinshasa. En tout cas, botala nanu ruto yo, bolukela OVD projet ya financement moko ya bien, po nzela oyo et vivre ata ndambu ya révolution de la modernité po ezali vision chère ya chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Nzela yo penza, milelo leki et komi kosenga kaka passage. Pendant que ceux qui s'arrêteront la biso et dimanche à l'élo, c'est que mon collègue samedi, tout là qui s'est ni dollar et bandit du sous komata, peli sous na tirage au sort ya mondial Russie 2018, tolada. Likambo tali to ya dollar na ville province ya Kinshasa to ebite to lo bayango ndenge nini. Tomonaki mikoleleki to ya dollar etikalaki stable na 15.5 pendant 10 semaines mobimba. Ndenge kaka ye moko premier ministre Bruno Tshibala Nzenze alakaki na population na discours na yeke akostabiliser monnaie kasi tokomi pembeni ya ba fête à fin de l'année to ya dollar yango ebandi lisusu komata côté mususu 16.3 côté mususu pe 16.8 mutu na mutu akomi kotia yango na ndenge alingi kokanisa ke mboka oyo kutu ezanga mibeko.
nyonso oyo ezosalema na babureau d'échange sur terrain ezaka l'état na biso nde aza la base soki l'état azalaki na suivi ya kolandela bamakambo nyonso oyo babureau d'échange bazosalaka tosa mbele inflation ya dollar ekozala te tolobela na bamédia keno ndenge bateau d'échange bakoafishe yango na batableau te babanda kosala kala tomona baefasa batableau sikoyo bato bakoma na babureau ozomona nde baza koafishe bato na bavitre na bafenetre na bango bakomi to sikoyo ezomona na ti libanga yango nde ezopousse ke no augmentation ya to wana ezala soki ozomona dollar ezomata par rapport à franc congolais donc demande ya dollar nde ekomaka mo soki dollar demande nango ekomi mingi omona franc congolais operde mwa valeur nango donc eza eloko tokokama yango te faut koyebaki na moment oyo demande ya dollar nde ezali yango ezosalaka ke mwa dépreciation ya monnaie esala mais eza vraiment eloko makasi gouvernement ye moko mpe aza makasi ayebi mosala nini aosala mpona koluka kozongisa na niveau oyo bango moko baoloba. Premier ministre Bruno Tshibala, instabilité oyo ya dollar eza kosala lisusu kitoko te esengeli bovanda na ministre économie pe finance botrouve basolution mpona bafete oyo population ekokoka kobika te soki dollar ekontinue kaka komata boye ekozala kitoko te kolie ekokoma na pasi esengeli dollar ezala stable pour que na bacommerçant na population bakoka quand même kovivre en paix boye kitoko te mabe. Bokomprendre ke tokomi na suka édition na biso ya dimanche ya lelo soki bosepelaki na ngo na sima camarade tozaki na Mardoché Kasiama le capitaine de l'équipe. Édition esimamaki par le professeur des élèves Médard Elonge oyo asalaki yango kitoko pona bino kuna na montage tozaki na Dieu merci Mundele Anyo Mabengo Vini Fax Jérôme Bouyi bantu basalaki musala kitoko po bozwa biso boy na banda kasi avant kutoka bwana botika to souhaiter joyeux anniversaire na Rolling Mundele étudiant célèbre oyo yebana kuna na ipena zali ko fêter mokona lelo mbotama elamu pelisusu joyeux anniversaire na Rodrigue Panga Kasiama balobi ndeko ya Mardoché Kasiama oyo botama mokona lelo heureux anniversaire na yo année 2017 tutokota 2018 kuna makambu efuluka bongo awa biso toloba lisusu nini kotoyo bokonzi kotoyo victoire biso na kati todondwa King Magoyo gu pesa mon passage.